Non mais nzamba la pambo la mutu surtout akoko na kati ya video oyo nazana message moko na pesa pour na grâce mbizi na message moko na pesa pour na grâce mbizi en tout cas il y a les bosso na koloba mes condoléances à grâce mbizi maman na ye auti kotika ye maman na ye auti kufa ça fait quelques jours ezaki lobby de na koya ki na koya ki na video moko ya grâce mise azolela mama na ye akufi ça li pasi makasi ko perdre maman ezelo moko bien aimé muto ko supporter mo to soko supporter mo amte mama de ko perdre maman oya mi maro 9 mois na libumu ataza mte mama be ataza nani bien aimé okoka toujours passer ozoka bien aimé maman za mutu moko ya kubatela parce que kozwa mama na mokili oyo na ebite sikani basomba mama esikani batekra ba mama na ebite soko za na mama na yo yiba kubatela ye nazo pesa conseil na bato oyo bazako négliger ba mama ba bota bango ba mama ba bema bango 9 mois na libumu boutique loko wana mutu moko te na mokili akolinga okoleka mama wa bema 9 mois na libumu ata mama abokoli yo akoki kolinga lokola mama na ote ata mama abokoli yo akolisio akoki jamais kolinga lokola mama na yo wa bema 9 mois na libumu ozoka voilà ata mama zamkana za mabedeni na zakaka mama na pesa ki message na joie ki message ya grâce mbizi un mois passé en tout cas nzamba lola pesa grâce mbizi makasi parce que ko perdre maman na éviter ce que tu kozwa mama mususu wapi to kosomba mama mususu wapi nzamba pesa o makasi fokumisa nzambe makasi na yokomeli yo mais nzamba pesa o makasi nakoloba bien aimé na pesa ki message ya grâce mbizi un mois passé naza prophétesse clairvoyante nana miso komona na mona kana miso ya molimo nana miso nzoma pesa nga miso molimo na mona makambo clair nazoka ba vision na ko vanda bona subvision na ko nimba ka muke bona moni na ko vanda pe bona zo mona na molimo ozomona voilà naza la grâce moko extraordinaire grâce moko nzamba pesa ngai ona kumisa kai na yango bien aimé nzamba talisa kingai un mois passé na pesa ki message ona sala ki audio nzamba talisa kingai de grâce mbizi yenda kufaki nzamba talisa kinga grâce mbizi akufi batu bazolela grâce mbizi batu bazolela grâce mbizi akufi mama na rache grâce mbizi akufi yango na mona ki na vision na molimo zaki kutu ndoto te na vandi boy nazo mona na molimo na vision ye nazo mona nzamba azotalisa nga ndenge batu bazolela grâce mbizi bien aimé dans le Seigneur na sala ki directement audio ozomona tant nzamba révéler likambu soko lobby yango déjà izana 80% du Kambouana ils ont échappé to mutuana za la protéger na senga ki na batu ba bondi la pour la grâce mbizi tant na zo ki ka message wana je pense que le même jour na sala ki vidéo si je me trompe pas na pesa ki message na la senga liwa ya grâce mbizi batu ba bondi la makasi pour la grâce mbizi izana bana nzambe oba mona ki message wana izana bana nzambe oba prier ki pour la grâce mbizi nzamba épargner grâce mbizi na liwa tango na yo komona video ya grâce mbizi azo lela na passe na motema azo lela mama na ye esalinga passe makasi ngape na ki vraiment echoqué na motema la ngai tout sami et beti esalinga passe makasi na bi mama na ya kufi nzambe non directement na molimo esprit ya nzambe ezotalisa ngai te que liwa o ya mama ya grâce mbizi ezande grâce mbizi nga kufa na place ya mama na ye nzamba épargner grâce mbizi na liwa nzamba épargner grâce mbizi na liwa parce que ezalaki de grâce mbizi nde lingaka kufa na place ya mama na ye yaki déjà programmé na monza molili na monaki yango déjà na mosika donc na publication na salaki pe na prière bato ba prière ki pour na grâce mbizi nzamba épargner grâce mbizi na liwa
nzambe épargne grâce mbisi na liwa boyebisa grâce mbisi abondela makasi Inos bi pe namonaki akufi boyebisa Inos bi abondela makasi nayebi te nakoki kojuge te soki abondelaka te nayebi te me boyebisa Inos bi azala prudent parce que namoni na biso molimo namonaki ye akufi pe nayokaki voix ya nzambe ezoloba na ngai nayokaki vraiment voix na lelo nazoyoka bazoyebisanga ke Inos bi akufi jeune musicien Inos bi batakeli nga na kombo ya Inos bi bien-aimé nzambe akosaka te nzambe akosaka te namonaki makambo ya grâce mbisi yango naye koloba bamessage nyonso napesaka bien-aimé ezalaka exact parce que namonaka yango clair na miso ya molimo ozomona nzambe atelisaki nga liwa ya grâce mbisi na vision namonaki yango na molimo boni namonaki na molimo après un mois ya message napesaki bien-aimé mama ya grâce mbisi akufi mama ya grâce mbisi akufi molimo na nzambe ayebisi ngai ete grâce mbisi aza échappé nzambe aépargne grâce mbisi na liwa wana oyo mama ya grâce mbisi akufi ezalaki nde grâce mbisi ndenga akufa na place ya mama na ye me nzambe na mawa na ye aépargne grâce mbisi nzambe aépargne grâce mbisi na liwa après un mois napesi message lelo zaki lobi na moni grâce mbisi azolela liwa mama na ye akufi eza lokola confirmation nde molimo na nzambe azobisanga nebisa grâce mbisi apriye mingi grâce mbisi apriye mpe mingi mpo na Rachel pendant te nazoloba nazoka naoki molimo na nzambe esouffle nga Rachel bazolinga baboma mwana wana Rachel boyebisa grâce mbisi apriye mingi asala très attention na Rachel ezala baconflit moko na monde spirituel nazomona boyebisa grâce mbisi asala très attention na mwana na ye Rachel bato bazolinga basala mwana wana mabe na monde ya molimo pourquoi bazolinga basala Rachel mwana grâce mbisi mabe nazomona na molimo zuwa na bitema ya bato bazoloba ye akumisaka mwana na ye ye asalaka boye azolakisa biso azela mwana tokomona tokotala ye bazoplanifie makambo ya mabe mpona mwana ya grâce mbisi bobisa grâce mbisi asala très attention azala prudente parce que pendant que nazomona na monde ya molimo bazoloba makambo mingi ya mabe mpona mwana ya grâce mbisi boyebisa ye mpe asala très attention na mwana ye ainsi parle le Seigneur donc message na nga napesa yango wana nzambe épargne grâce mbisi na liwa ainsi parle le Seigneur wana eza message ya nzambe épargne grâce mbisi na liwa ya mama ya grâce mbisi ezalaki nde grâce mbisi nde alingaka leka na place ya mama na ye grâce mbisi nde alingaka kufa na place ya mama na ye grâce mbisi ndenga me nzambe épargne grâce mbisi bebisa grâce mbisi akota baprière bebisa grâce mbisi amata na losambo bebisa grâce mbisi amata na losambo na ye mpona kojuge ete mutu moko te aza parfait na mokili oyo mutu moko te akoka mutu moko te ayebi koleka bato nyonso tu ozomona boyebisa grâce mbisi aluka nzambe boyebisa ye mpe aluka nzambe abongisa tamboli na ye aluka mpe nzambe wana message napesa wana ezali message napesi grâce mbisi aéchappe na liwa boyebisa ye nzambe nde aépargne ye liwa mama na ye ezalaki nde liwa na ye liwa ya grâce mbisi me nzambe aépargne grâce mbisi nde mama na ye aoyi kokufa tika te message oyo ekomela grâce mbisi napesi message na motema pembe sa rankine sa motema mabe nazali mosali na nzambe nazali na likambo na mutu te bokomisa message na grâce mbisi boyebisa asala très attention na Rachel 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 azala prudente azala pe sage nzambe alola pambola bino na kombo na Yesu Kristo amen merci le poison na ange nzambe azosanga bakilisi lebisa le poison nazana ange apesanga ba message ange ya nzambe apesanga ba message abisinga atabola nga apesanga ba message
nzambe mutapesa ya che wana pona ngai azala wana lokola za prophétesse. Même na Biblia nzamba lobike akotinda ba ange na ye batambola na ba prophète na ye balakisa bango nzela zomona ba encadrer bango bazala na bango. Na la vraiment na yoki vraiment ange nzamba zo bisanga ke non bachelisi la bisa le poison. Bachelisi la bisa le poison. Après quelques mois, après 3 mois passés, si la bisa toyoki, si la bisa do bachela qui est poison, la confirmation. Abi ba prophète solo to koyeba bango la ba message na bango tango za la confirmer. Zomona na pesi message à grâce ya si la bisa nzamba talisinga poison pe na yoki batutu balobela ki sur poison ya si la bisa. Ezala ki vrai bachela qui est poison solo. Mais nzamba sungi si la bisa nzamba sunga qui est nzambe pe azam nzamba sungi si la bisa. Mais donc ezala ki confirmation.